mais kimbatike pena tala nzela ndenge komaki tomoni pasi na nzela oyo to nyokwami mola surtout so mbula beti pasi tala biso bana awa ti cimetière to sepeli makasi papa mokonzi pena nzamba pambola misale kele liboso oya sali ndenge kadisi biso kimbanteke to tondi ne sengo makasi pena penza bana la biso bakoko baolela ka nzela tuka papa Félix nzamba pambola yo papa biso to moko makina njili même mibali basombi na kimbanteke na cimetière mwepe to kima ezate metozo nyoko matotambula makolo ba trajet milai tala mabanga o eta musabiso na difficulté moya kolobeza to molo ke kopo lembi mais soko kiti kuna fo beta sous makolo ti yo koma na armes mozo transport oke ti ndaku jona na mpona nzela na moni likabo na ko pesa fati betonte donc na ndenge biso bakimbangiso to lobaka aumela. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes sur l'avenue Colonel Ebea. Ils ont vraiment les boulous makasi, mais les losco tomoni et en tout cas damé qui vraiment bakayas et ma banga minene donc bana qui manteke ba sepeli et surtout ba maman oyo bateka awa ba mère vena ba kei. D'abord comme ça on zali boulou ba mère ba kei. Biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya mutima matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te otemeza te mwe misale monani minga kolobeza te outi mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te otemeza te mwe misale monani minga kolobeza te outi mosika esensel tokomi. Mesdames et messieurs, chers amis internautes de chaîne YouTube et Abisso Podcast, en tout cas un grand merci à vous. Internautes na bisoné, en tout cas longo nebele na confiance au opesa biso et botal pene monsieur bandeli tina suka et puis commentaire na bino j'aime na bino. Balobi ça la biso pena bien bonde ça la tant moni pena émission la nuit découverte topé divertissement magazine mo boye tant mon erreur yebandengo komango ba numéro ils en a bon écran et vous appelez Toko Makasi. Un grand merci à mon équipe technique dans la Sima caméra na zabongo ingénieur José Mungu mona chamudi sanzambe na benga gaye mona mugena mbongo na ebele Kabo Touré yebena lela ba biloko mo be mwana na bango ezate. Voilà, un grand merci aussi à Seigneur notre dépasse que yemta salikena na la bino tukuta la suso mokola lelo na bike boza belé devant ba etambeike na bino kolona bongo émission ya lelo ka ndenge zalaka. Un grand merci na bateau vraiment batara pena que na wata pousse ba conseil na bino sala nga bien le kola Debs la Poutine je vous salue de loin. Un grand merci aussi à mon vieux Charlie Wayungu, mon sponsor privé à Maman Coco Matantima 001 Héros de l'ombre depuis Canada. Et un grand merci à Trio d'affaires, les Trio d'affaires Boss Ironi Malunama, Boss Yannick Malunama ainsi que Boss Checking Malunama. Balobi Batumoro bien, Batumoro bien, sans oublier aussi Maman Laura Chou, Mère Boss. Et grand merci aussi à mon papa que j'aime beaucoup, et papa Simon Foka, Stati à Paris, et na François Massangou Moulongo, il y a Maman Cécile, ma mère que j'aime beaucoup. Et grand merci à les amis de Watakin 24 depuis Turquie, et avec président Benson, pour nous soutenir à Bino, conseil. En tout cas, ça la peine Malamingi. Voilà, chers amis internautes, Léonaza Awa.
na d'ici Kachangu précisément na commune à Kimbantseke et siko wapi na ko lakisa bino il y a nzela ya deuxième de la République nenge bandaka bakataka misala alors lelo na bokaso ya biso ya podcast na la bino kaka TVZ radio te nenge tolobaka ba konzipe ba yokaka eza pena malobi alors nzela yango yo ba bandi déjà misala ezongi déjà bana Kimbantseke baza vraiment satisfait aussi quartier billet là aussi quartier Panga aussi Kifuta aussi Mabinda aussi quartier Boma donc baza vraiment satisfait parce que misana bango déjà ezongi ndeto lobaka mais to senga sikoyo il faut faut sala koyeba ndenge ya kobatela pelo tango ba canalisation faut koyeba donc faut koyeba pe ndenge nini ya kobatela ba terrasse na biso kozala bien kobwaka ba poubelle te kobwaka ba nini te nzela yango ebolela ilelaki ya trop ba sala en tout cas coup de chapeau na excellence monsieur le gouverneur à ville pour faire ça Kinshasa papa na biso Daniel Bumba Lubaki nengo ba ke no Kinshasa so bonga na 24 communes yango tomoni pe awa na route deuxième de la République na commune à Kimbantseke 1 parce que tozana Kimbantseke 1 tozana Kimbantseke 2 wana kota ba Kingasani et car ndenge zala même surtout koti ko bana Sainte-Thérèse si tozoma tabou vers cimetière ya Kimbantseke alors misala déjà yango bandi ndeko je suis mungu TVZ radio te la sapena ba tous les spectateurs et vous appena malami merci beaucoup oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekuli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar yebisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epalisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esio sala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza te kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekuli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kanga. Voilà chers amis téléspectateurs na ba la bino awa naza sur avenue Colonel Ebea ezaki vraiment libulu makasi mais lelo sko tomoni et en tout cas ba dame ba bwaki vraiment ba kayas et mabanga pena minene donc bana Kimbantseke ba sepeli et surtout ba maman oyo batekaka awa ba mère bena ba kei d'abord ba komisa ngo wenza libulu ba mère ba kei ba misi bazolo bakeno tokoteka suwa puis mais ezaki esika ya koteka te ezaki bongo makadam ezalaki bongo makadam bino bomoni sikoyo ndenge na betaka c'était toujours TVZ radio te lisu likola lisu kozomona banje yango eza déjà kotaki déjà donc ba terre te koti bazo sala pena nzela ya route deuxième de la République nzela zongi pena ndenge longo bani basa malema ceux qui batie goudron conseil on peut ça bawe wa bana ya moto malembe boza la teke non bomoni après c'est bongi bo non même batu na ndenge na bino bolingi ba 5 vitesses non yebela parce que awa pe to robeta PCT miko sur la paix na mingi pena bana Kimbantseke et ça même c'est nzala bango balelaki ba bandonani bango sur le losko misala ezongi mote papa mote en tout cas mote mingi to comment est papa comment on a Madilu système Madilu système mission ya travaux pendant que
musala kitoko tozoyeba ndenge nini mboka ezotambola presse mpe ndenge ezosalama malamu batracteur ezopesa kitoko donc en tout cas pati azosala eloko moko mpenza na kimbanseke yango ezosepesa biso bana mboka donc yango wana tokosenga na bino bakonzi botia maboko mpenza na prince oyo ezali ti kote ya likolo kuna to mbona mpenzaka échangement ezali yango wana omoni ke tokolemba te kosoutenir chef de l'état Pati Chilombo kimeza na biso na commune na Kimbanseke. Nenge bolelaki na babandonaki bino batikaki bino awa ezalaki mpe wenze koma wenze ya libulu mais leo tomoni siko misala ezosalama impression eza vraiment nini komona d'abord bamama oyo babengani bango oyo banoteka awa bamisu bazodéclare nongo baketeka wapi sur papa est-ce que oza place oteka vraiment. Bon, na question wana nangoloba boye bino boso bobandi musala bokataka nakokata na boso kokata yango ezosala ke bango ba profiter pe ko débrouiller mais ndenge bozwi alire ya mbala moko bosisa mpe makambo mbala moko histoire esa nini esila na sansi wana ntuka eza mpenza ndenge wana tokobetela bino maboko mpenza ya kobakisa mpenza ebele. Merci beaucoup ya mote papa. Ouais, mote. Comment on est papa? Comment on a Samuel? Papa Samuel, telle la caméra s'il vous plaît. Ouais. Vous venez à quartier? Bon, on a vendu na venu Ngouzani 43 regarde qui marche kawa. OK. Yo kutoka mwana départ. Pression nous en ngo. Bon, en tout cas pena na sepeli makasi musala ndenge ezosalamela na ndenge ezokendila. Na sepeli pena makasi pena de en tout cas pena musala ezokende bien. Mais ba mama oyo nde en tout cas bango fu ba yokaka. Bon, magé mingi olobe ate bango bazomona mabe na ndenge musala esalamela mais eza penda interdit donc jamais muta koteka na liboso ya principe potala to tonga na muketane ti mama wana place kaka batie ba kayas etopé mabanga ya azotanda su biloko est-ce que boya azana besoin de développement ya mboka te en tout cas penda azana besoin de développement ya mboka te po balobaka mboka etonga maka à travers ya bino moko batu o boza wana mais na air l'état a moniqué ko tsa panzi wana eza mabe mingi ezo causer ba kamingi ba accident ezo batela pe yo moko foko milengele na air oteka wana fo ko lingani oyebaki ai sika na oteka eza prince donc ata wana kota na wenze pona wenze moye mo kaya mabe ya ezate mais awa kamne go eza descend kamne aussi la frein bobino bozana libanda omoteke toujours bozomona ka l'état mabe ya pamba o ba place ya te na wenza ba place ebele misukutu bozanga te ba do awa kuna wenza ba place ebele mais ba mesa ba kena oteka te ba linka libanda mais na libanda bazoye bateki accident tout ça et deux erreurs pour na bien na bango moko mais en tout cas penda musala ezokende bien ba mama onde balongwa ah bakota na wenze bango nyonso surtout pour musala etambola kitoko donc to ba évolution misala ba sala bango chaque jour musala ekende bien en tout cas penda musala ekende kitoko na sepeli makasi penda donc na ndenge musala ezosalamela ouais en tout cas penda donc nzamba ba sebele na mokonza mboka pe apesa bango makasi nzela na biso pe musala ekende liboso lelo azobeta nde tolo nde batu oyo baoteka pene po denema awa ngai na salaka awa na nini awa na rond-point awa remoke esili frein ebomaki bato ebele place wana tuka pene tungusenga fort le plus peka bato ezwi bango wana baoka batekaka libanda na balabala na prince mais bato awenze kuna atuka pene ata mutu moko ekotile bango te sikoyo eske ofota nani yo moko milengeli te yango moni foko milengele avaki likambo ya yo moko foko milengele ndenge wana penza. Merci beaucoup, pas bonne journée. Merci pour l'impression. Donc je te pousse parce que bazo déranger biso ne bazo le kabo comprendre tout ça la balabala. Donc tout ça la balabala. Bonjour, tout ça la balabala. Ndenge za la kaka. Mbote maman. Mbote papa bonjour. Bonjour, comment on est maman? Comment la maman Nsimi. Maman Nsimi la 22 heures. Na vandi na yembi 63 na mwana Kimbanseke do prince bande beba dezengo to bande koteka awa to sabotaki pe na prince to bande koteka sango kendaki musika to bande koteka mais vike bazo sala nzela basala nzela tina suka et ate bakata to ofuta bazandu ba 10 000 francs da vozwaka moi 30 banda ati s'intérêt faut dépasser ba 3000 donc nde pena mukonza mboka zwi idée oyo da asala ngo tina suka konde to oteka pe weza propre tezo sali mboka mais tozo teka pona condition prince beba
mais quand babandi yango basisa eteka basala kaka boye kombo kaka mpo bato ebeba ondima bamusala te mais quand bobandi yango ezala ntina suka oyo ngai ngai nalobaka yango wana yo mpe tomoni ozoteka mpe wana pene makadama ozobanga mpe te tozoteka mpona prince na esalami te mpo toomona oka ndeyeka nde bayaka babwaki kayansi bakei apparemment bato misusu bino mpe bosepela te nde makadama bango mosala bopesa yango kombo wenza libulu topesa yango mbo wenza libulu mpo tobandai koteka a toolukela yango mbongo awa daya topesaki wenza libulu mais ko bamisala ye so basali prince tozonga na baplace na biso donc susi na biso kaka eza basala nde prince donc tokóma na facilité ya transport ndenge babandi ebandeli ti na suka basala yango ntina suka mpo namoni déjà ti bakota armé déjà mosala esalama donc merci vena mokonzi ya mboka na oyo araisonne mpo na biso. Merci beaucoup. Wana ezalaki bongo impression ya mama. Oui, ntango misala ebandi ndenge bobandi fo comme sango petit na suka et vous appelez malama na biki avec Fachi Bertemu kwa Tombolo notre président de la République ye pena mwana mboka misala pena ezomonana poto nima misala pena ezosalama ezomona ndenge bandi pe ekosuka so bo succès ngo te turo na ebite soki bokolela banani mbote papa mbote papa ngala la na simbelo micro comment na papa comment na ngai papa Makila Nzambe mwana sala papa Makila Nzambe mwana sala boni ozana quartier ni na wa kimbati zana quartier K15 na Pierre Faucon na Libula Gel et là on a bimi na madame c'est la première fois na bima kotoy mais na yo komona moi changement et côté donc gouvernement abani ko kanisa Kimbanseke alors soki pendia ya sola kanisi Kimbanseke tika Nzambe ajwa lokumu ambiance oyo epase basilisa nzela oyo kisasi ezonga ndenge ezalaki mpo kofinga eleki mingi alors c'est comme ça mipepe mabe oyo bazokotisa awa na Congo mipepe mabe wana ekene mosika tobengana yango biso bana Congo mboka na biso ezonga ndenge ezalaki alors vraiment nasepeli mingi ndenge nabimi lelo na kote ya makadam nabimaka na nga te bana nzela ekufa nabimaka te c'est la première fois naya kobima me namoni changement ekoti soki ya solo mpenza bamiyibi wana batya esprit mabe te nzela oyo esila bamiyibi nalobi bamiyibi na Congo batya makanisi na bango ekweye na mai mboka na biso ezonga ndenge ezalaki. Merci beaucoup, Papa Nzambe. Vraiment, chers amis téléspectateurs, donc voilà, nous avons commis à Kimbanseke, na route à 2e de la République. Alors, bon, Nzela et comment Salama Bana Kimbanseke, baza vraiment satisfait parce que Misana Bango reprendre. Alors, cette fois-ci, Babi Kena, Nenge Bobandi, Nenge Bokosuga, et vous appelez Malan Ming. D'abord, ceux qui sont appelés Tina Suga, et vous avez bien ça va. Donc, je souhaite toujours Matasko Malembe. On a toujours comme Maïsa Bongo à venir Yembi. Après, tu comme Kiponza to Suga Bongo na école ya Ahmed Isali, tout l'accès na 300 euros ya likolo parce que on est likolo de bazoto yango vraiment. Merci beaucoup. Matoye yoki miso emoni ninga kolobe zati otemeza temo misale monani ninga kolobe zati uti musika esasa tokomi ninga kolobe zati ya kolobe zati ninga kolobe zati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te tomoni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you are begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere Nzambe tata to tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te tomoni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you are begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyembisa ngai liwa ya sondima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te outi mosika esasa yango oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bande. Donc voilà awa nazasiko vers non loin na paroisse ya église catholique Saint-Mbaga. Donc pesa qui pendant les boulot makasi rosala na kutu et bon on a eu la fois passer na kolok sabino le ba mama ba nda côté ka na kati awa donc les boulot ngosiko yango mais na moni ba bois qui vraiment ba banga donc ne kaka ba dame siko api na uti ko banda lusansu tina koma awa na avenue Yembi donc bon moni bino ba dame koto déjà qui toko alors tiralisco awa ba ke malembe vers arrêt à Ahmed Isali et puis école Ahmed Isali et Zawana bozomo na bino moko kaka ndenge zalaka alors na osenga vraiment topé na kobeta pena c'était na bana ki mantseke ba terrasse oyo soki ba bongisi yango soki zongi na ndenge longo bani te ba neni ya kobatela biloko na biso te ba neni ya kobatela biso kozora poubelle te obwaka na kati kozora bani te obwaka na kati ya terrasse ezapena malom miti le tomoni bana ki futa quartier pang quartier quoi biela so ba dimina ba makadam boy ba nous transport ba na ndenge longo bani soki misala esili tina suka kozala vraiment bien te ba kobatela biloko na biso oleke après tu as condamné ce que l'état la rose appelle intervention à papa na sola papa ndeko José Mungu na sola papa za pena malon mingi mbote papa comment est papa comment on a moitié d'Edouard papa moitié d'Edouard za mona kimbatseke to za mona kimbatseke 100% na quartier ne uti na sali na quartier révolution qui futa na quartier révolution quartier qui futa la révolution oui OK merci beaucoup le tomoni nzela na bino ba reprendre ngo misala izongi susu kaka ndenge zalaka bolela ilinaki nzela za malonga te boye ile sikoyo ndenge misala izongi etake mona mabele esalo neni vraiment epesi biso esengo me comme atina suka po enyokoli biso kotoyo ke quartier ya kiminani na kimfuta côté de sali ezala mpanga ezala quartier sanga c'est-à-dire dans population ebele to voda qui peut ba konze ebele mais ya ki opesa passe na temps moko batu ba ebele population esengo ba bima misana tongo okoko mosala 11 et 12 c'est-à-dire nzele za ki malamu te to sengi na l'état na biso abongisela biso nzele comme atina suka batika ngo le soute vraiment tala mbula ngo zo ya soki batiki nzele epesa biso passe mingi. Voilà, ce qui va se bino ba terrasser parce que nazo ba canalisation ne gozonga na normal. Mais ezapé que bino moko pe ba petit peuple bozaka, aussi bino ka salité, ozo boire na terrasser après boucher, mai comme ko tasko na makadam mo na makadam lobi baby. Vraiment wana il faut ko telemena ba obaza na quartier obaza ndinga ya prince, so ba moni mutu bonge sengli ba kanga ye ba zo mbanu na ye. Yango ba pesa ye tumbo. Poto ko sepa soute ke ndela ba bonge siboy ale carnivore be ba le. Merci beaucoup. Donc to ba gela ba ki mantseke boza susu na kolela pena mingi te kolela penza e pesi biso mo esengo. Maintenant de comme na sugo te pesi biso esengo makasi. Merci beaucoup ndeko Jocelyn za intervention maman. Voilà, mbote maman, mbote papa na sepeli ko mona bino pendande o mulinga bona basama palanga na coopérer makazi. Mais kimbanteke pena tala nzela ndenge komaki. To moni passe na nzela oyo. Be to nyokwami mola surtout so mbula beti passe tala biso bana awati cimetière. To sepeli makasi papa mo konti pena nzamba pambola misala
ezalekele liboso oyo asali ndenge akanisili biso Kimbantseke totondi na esengo makasi mpena mpenza bana na biso bakoki bakoko baolelaka nzela tuka papa Félix Nzambe apambola yo papa na oyo osali mpo na biso na Kimbantseke Nzambe mpena pambola bakisa oyo ezangi mpenza biso bana toza nsima na yo toza kaka nsima na yo tozolandaka oyo ezosala mpo na biso en tout cas merci na sepeli makasi merci papa mama kopera makasi mbote mama mbote papa journaliste nga naza mpe na Kimbantseke na masala kuna na likolo ya esengo makasi mpenza mpo kozanga nzela seke moye eza te mpo nzela ezopermettre biso batata biso tobokwamaki na njili me mibali basombi na Kimbantseke na cimetière moye mpe tokima eza te me tozoniokwama totambulaka makolo batrajet milai tala mabanga o etamusa biso na difficulté moya koloba eza tomona oke kopo lembi me soko okiti kuna fo beta su makolo ti okoma na armes mokozwa transport oke ti ndaku vraiment Nzambe asunga apesa basali makasi volonté wana mpenza bakonzi bazwi bazwa ti na suka tuko pene ezala ti na suka mpo kosala ndambu ezombruye ta bokotika ndambu mbula ebeti ebebi lisusu bien fome eloko esalami mbala moko esili esongo na biso mpe yango wana papa rumela vanda na kimia mema mboka na yo ndenge Nzambe azobatela yo ndenge azomema yo mayele bakisama biso mpe courage musala eke malamu mpo eloko yango etombolaka mboka banzela soki ezali ezofacilite kozanga banzela toonyokama makasi papa tosepeli pena Nzambe azwa lokumu papa mokonzi rumela yo pena Fati Beton nzala wana. Merci beaucoup Yaya, ça va? Ça va bien papa. C'est maintenant ça là. Dans les stéréotypes nzela bonga ni au parking na biso ba kima nzela zonga bolas na ole kitoko nzela parking na biso ndenge zonga. Parking ani? Parking pas biso. OK. To donner un bon parking. Pour le point c'est ton baby peur comme on débrouiller mais quand après c'est zonga boye na si on sepela to comme ole kitoko mi tuka no côte ba biloke no le kanis normal na prince. Dans les stéréotypes makasi pour ne prince oyo donc et où mais tout moulai na bandoki ba sepela ke ebonga ti ba ndoki ba sepela bonga ti ba roteka kola Merci beaucoup, cher ami téléspectateurs. Donc, nous avons commune à Kimbantseke vers route deuxième de la République. Nous avons une intervention parce que vraiment c'est un makasi et bazu tamoulaï à côté mola vraiment ma colonne ba difficulté et colonne quartier et sanga colonne quartier qui fouta au commune à cimetière ya Kimbantseke to qui tara obi voir même ah na onzi nganu na bango awa en tout cas c'est difficulté makasi mais ndenge misale bandi boye ba pena sengo yango na sola mingi na bango moko bakolo mabele bana Kimbaville nde ezala kaka mbote mama mbote papa simbelo mikozana les comment est maman comment la Magili va na Kimbantseke quartier ni Kimbantseke kota cimetière OK c'est maintenant ça nango en tout cas na nese ko makasi papa ta on omona nzela biso zo salama nazo sepela po baninga pe banzela na bango esalamisa mbana esengo bate baseka ka biso Kimbantseke nzela ezala te biso ka nzela mabe biso ka kote mabe bateli biso courant bongo nzela en tout cas on a nzela biso zo salama en tout cas na sepeli na pesa pe Nzambe merci bakondi merci bo salama salama lamu ekende tina suka ezala ka te o basalaki kutu batikaki baseka biso basala bino ka nzela batikaka mais to mona pe nzela musala salama tina suka en tout cas na sepeli mingi mkonzi na biso pe Nzambe pambola ye musala malamu babiba kodi ngo pe bazatikola Kimbantseke ba frère na misala bino moko wana na yebi te menga na yebi ka ndenge bandi tour ko sila tozala ko ndime sila tina suka to pese bino chance musala ke malamu tina suka. OK, merci beaucoup toute la intervention maman mbote maman voilà boko pa tozana balabala boko pa tozana balabala mbote maman merci melo micro comment est maman on a maman Thérèse vandi na Kimbantseke la quartier ni précisément quartier Mbola na simbela ngayo micro utinda ko zokende wabwe utaki na hapa ina bimaki na zozonga siko na kutani na batu oyo bazobongisa prince tosepeli mingi tobeli pe mingi makole sui biso nzela pe zaki malamu te siko tozosepela nde bazosala biso nzela ke ti likolo topesi yo longonia papa Fati umela na malamu ozosala biso papa Fati bausila biso banzela nyonso baprince ke ti likolo kuna tozwa pe transport outi boto kati boto bimi nde biso tozosepela na yo
so sala biso bolamu wana ekofuta yo na musala na yo ata bazobundisa yo baolonga te na nzela oyo ezozikisa bango na moto na misala na yo ezokende liboso nasengi yo merci mingi na ndenge nzela ezobonga sala misala na yo nde kozosala. Merci beaucoup Mbote mama. Mbote papa. Comment na Mabeya? Na vandi na quartier Pierre Focom. Donc en tout cas projet na on na nzela na moni likabona ko pesa fati betonte. Donc na ndenge biso bakimbangiso lobaka aumela. Donc aumela pesa donc biso msusu makole comment ça biso passe na Kongo pona nzela. Pana ngai ataba che bakali bakolonga te aumela kaka na sika o abongisela biso bien na bakisi lisusu courant oya tela biso bakonjango ya SNEL bakomi kosala biso susu ma violence bakomi kokata courant o lisusu na bino koto toka bozala ba courant approprié non oui to ça PPE wana so approprié mais bakomi kosala biso ma violence aluka bakonzi wana abongisela biso courant poto nyoko ngakutu banana botama nazo kokisa 60 ans na lali kaka na courant kaka ndenge ya pesa biso courant aya solo papa donc papa eloko asali na moni eloko donc ate ba menasi bakolonga eta mukolo kote bango kuna tokomisi bango un likola mai na pesi kaka mbote na fachi beto bango kuna banani bango kuna kriti. Ok, merci beaucoup, cher ami téléspectateur. Voilà, Mbote papa. Oui, papa. Comment est papa? Comment on a fait? Il no tala na zoba ngoko beta ngaku de tête. Vous na kandate. Vous beta ngaku de tête. Na na cameraman. Ta na caméra kuna. Beto no kana montité. Mengana na beso ke. Boko ko sil sanzelo ke parce que depuis 4 heures de tulonga ka. Boko zo ka transport. OK. To utaka musika. Na pesa na kata nzela mutu pa ko salope mabe oyebi epeto kufi sur place mais deuxième bato basimbi nzela ko bako zwango en ordre nzela ko sila mais na mutu la biso président la biso bako tsala na place toujours ça ko sala musala ke ebikisa biso nyonso to amoni nyonso to ko sana liboso ekende musika eloko ngana ko le bakende angwana amoni esili nango. Merci beaucoup ndeko je suis to progresser sur vers arrêt Ahmed Saliwana et aux appena malo merci on suit juste après merci. Ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me koli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esio sala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motemeza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motemeza temoi misala emonani minga kolobeza te. Awa naza sikoyo devant église ya Sembaga, église catholique Sembaga et j'ai bongo na avenue Kikwanza. Alors libulu oyo salamaka utakala batupela ba monter ba nakoya ba monter ba 2 pneus ba monter ba 3 pneus ba na pena koko ya sika oyo bozomona na tomoni ba boaki déjà mabanga place wana donc kala mingi était vraiment ndeka population ya Kimbatseke ba oti koloba baza vraiment na esengo parce que misala bango ezo salama
Donc nzela vraiment bandi yango déjà bino moko bozomona nela bamino kaka TV za radio te toujours liste likolo lisu. Alors tomoni babwaki bongo terre jaune. Babwaki bongo terre jaune. Babanga pe ezana se babanga ezana se wala. Alors voilà bino bozomona tana ba preuve bozomona bino ba accident bino ko benezo koya trop. Alors nzela na bango déjà bazo sala parce que Kimantseke eza bongo na 45 quartiers. Kimantseke eza na 45 quartiers, Kimantseke eza pena munene makasi ti ba tsango kutu 1 à 2. Bozomona donc Kimantseke eza munene makasi. Alors nazo progresser ce qu'on faire arrêt à Ahmed Sali et puis ba mituka o bomoni awa na ozanga ba koma lisuite ba utara bongo ko bandaka ka cimetière Kimantseke ba memi batu ba baluki awa na armée ba juste batu armée awa ti ba kena bango kuna bozomona donc dépense transport bazo dépasser trop vraiment bazo dépasser trop alors ceux qui makadam esili ba nous avons pena ko bana pena s'intéresse ti cimetière Kimantseke et aux apena mala mingi et bomoni toza awa bino bozomona to la sabino parce que TPZ radio te donc voilà quoi merci beaucoup. Matoye yoki miso emoni linga kolobe zati otemeza temwe misale monani linga kolobe zati uti musika esensel tokomi linga kolobe zati ya kolobe zati linga kolobe zati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondima Mbote papa journaliste Grand Sofa mo pila munene awa ndeko jozona na sima kuna tala accident botala bino botala ba motezo koya botala bino ba motezo koya pona nzela ya tata mokonza moga ekolo Congo en tout cas nenge vraiment tout monde pena route qui Kimantseke deuxième de la République ba baneli les sous misa nango et ça la pena qui toko magasi quand sofa le sengono za nango vraiment nazo ko remercier na mokonza mboka na biso parce que oazo ko sala ezomona na miso bato to souffrir tamula na nzela oyo vraiment na koki koloba et ça la taba 7 ans 8 ans. Donc ba maman na biso ba papa na biso ba mona ka passe awa ba koma ko lomuka ba 3 heures ko kende ko luka transport vraiment passe transport et comment pose na transport awo ko Kimantseke pour au centre ville faut au moins 10 000 15 000 francs aller retour donc aller retour faut au moins pour bon ça va 30 000 francs c'est déjà beaucoup vraiment tout c'est une initiative ya papa Mokonzi pour ndenga sali biso boye biso bana Kimantseke to za pena nesengo vraiment nzamba pambolaye akende toujours liboso vraiment mingi pende ya kolba ezate na yebite soki motuna muso ezali na ko répondre yo voilà quand on fait ça nango mais siko bino beza bozwaka batu na déterministe Ahmed Sali siko ndenge ba aussi ça pena nzela tina suka est-ce que kopesa bino mon koko c'était kotope ba moi mike et bien là c'est pela qui peut être ba demi terrain. Non, netinga bo naza chauffeur à centre ville. OK. Na sara na centre ville depuis nzele bukana na kanga makoto. Moyena kende côté kuna ezate. De voiture nanga komi ize na nzela oyo. Vike naza mwana ya Kimantseke vraiment nazo ko aider population na biso. To lengite banyo ko bayangwana nde. Ezakate nde ndenge banzele kanga mi tozo profiter to sara demi terete. Neti sika soki nzele ka efungwami. Chauffeur akozwa mutuka ne banana terminus tu Sainte-Thérèse. Monsieur Sokoza Sainte-Thérèse ti matete moni nzeleza malamu nzeleza malamu te comment to ko sa ba trajet milai route za impraticable pana biso moto leka ezate c'est raison pour laquelle que tout ça la kanzela o ya Kimantseke ba 300 francs parce na biso ndeza kaka yangwana voilà maintenant de côté ba maman oyo bazolinga pe ko longwa ka te na makadam ba maman ya wenze ozomona ke ça toko banene to pesa ka force na l'état force to connaître l'état to connaître ka l'état mais l'état bani ko sa misala mais ba maman o balingi ko longwa te okolo bani pa maman wana. Moi je vais dire une chose, nul ne décide de la loi. L'état de mutu a ko appliquer soki ate fimbo wana bi akangi mutu moko soute ko tcha biloko sika wana donc l'état est au-dessus de la loi. Donc yende mutu ko tcha ndenge na pekisi bobo yo kite ukangi baliko fimbo po congolais ko kana fimbo so ate fimbo bakokima sika na babetaki to kene sute okomona bakokima eza nango nini te congolais yo kaka na fimbo
ba wenze zana ba place beleza na ona kati kuna mais balingi kata wezete balingi ka libanda o libanda na kati bateka ka bien te mais loko bandu sala banzela ba profiter pe ko kota na bakati kuna ya wenze eza malamu mingi na wana nde en tout cas les tendances à disposition na bango bon mato imangongi donc yende mutu akocha mibeko donc yo ba pekse kanga amande lobi akoya les sous-soutiens c'est comme ça bota na station oyo ikangama pona nzela donc cop na bango ekufa pona nzela ba pareil belé ba no sala ba futela bana bango minerval ba no futa loyer ba sala bana ngo ba provision ba zo sunga ba bota na bango mais pona nzela station bozo mona bival oil et kangama oyo zabongo awa na area armée du Sali na commune à Kimbanteke et kangama c'est parce que nzela ezalaki vraiment malongate papa tout le monde en plein service et poto zo pena mutune belete maintenant ndenge misala ba bandaka bakataka parce que tout ndenge bandi conseil no kopesa bango. Bon, conseil ezali kaka ke bayoka pe biso mawa pour mawa te parce que ça devoir na bango pour ça tozolo ba mawa c'est trop dur eza devoir na bango poto vivre lokola mutu nyonso o avivaka na mboka parce que toza na banlieue te toza na capitale donc mutu nyonso za na droit ko vivre ndenge mutu nyonso avivaka c'est ça soko ke côté likolo kuna mawa trop donc toza na banzela te mais toujours c'est dans l'initiative ndenge mokonzi mboka zo kosala biso banzela déjà donc coup de chapeau na mokonzi mboka vraiment na suki wana merci beaucoup bon service papa itoko merci on touche après voilà awa siko na vers arrêt Armée du Sali on a EPD Kimbanteke école salitiste donc on a ça on a Armée du Sali et puis full oyo ezaki shooter balongola ki yango ezaki bongo na bokasi ya honorable Gaborien Mboma en tout cas full o balongola ki yango mais vu que balongola ba salité pour ba vider ba dame awa et comme plat pour tant ba tia ba kayas passe na ba difficulté te yango bomoni ba zo ki full wana ndenge ba meki ko zong sa wana mais faut ko sala ngo plus vite possible parce que là déjà bana kelasi bazo zonga faut batanga pena na ndenge longo baniki bazala ba koyoka ba mauvaise odeur ala et puis tozoko tabongo suko na saison ya pluie alors ce qui m'a comme ozanga fulwana et ko pesa sur le makasi ba benga biso su ndenge to yaka bongo la fois passée et na la kisara bino donc on a juste na avenir Kimbanteke là juste la avenir Kimbanteke mon partenaire pouvait mauvais Charlie Waying donc déjà ayebi balabala oyo d'abord comparé tozana balabala en tout cas toko beta pena c'était peut toko senga pe na ba kontia mboka surtout bato ba sala mingi zela ndenge pena misale bandi expliquer pena tina suka kozala bien ndenge le tozomona bongo boulevard Luemba tozomona Kimbuta avait déjà qui toko qui déjà dans les bons tozomona bongo direction maître Konke misale banda qui déjà en tout cas félicitations à ba kontia mboka parce que population ba commune à Esengo mais malgré monsieur bazo bagena zela c'est bien bon mais ventricule te dit que bazo la ventricule donc en fait quoi et vie sociale tozolia bien te moi bilo mais tant ba tonga banzela boye bo moi est-ce que ba biloko bandokota et ko zala pena bien donc binemo bomona ndenge awa ezaki bote place ezaki bote mais et ba dame yango déjà ba sali yango bozomona full oyo nde na lobela biloko na début ezalaki soute balongola ki yango déjà bokasi ya honorable Gaborien Mboma Kumeza koto ozali pena ba big salutation et puis ndenge ba ka balongoli après ba ko boko ngo suwara mais na ko beta pena c'était balongola ngo na lombango et kozala vraiment malamu mingi merci beaucoup donc tozala bonga awa toujours à l'issue du collège à l'issue donc voilà merci voilà mesdames et messieurs en tout cas un grand merci à vous Nabi que vous avez belé liboso ba itando kila bino kolona bongo émission ya mokolelo nena ko sala bongo zela ya route deuxième de la République a on a commune à Kimbanteke ndenge ba bandi suko sala yango en tout cas population ba pena sengo mais mingi bazolela kaka ndenge misali bandi et comme petit na suka ko sala pena bien donc un grand merci à mon équipe technique dans la Sima caméra nazaki bongo na ndeko José Mungu mwana Changuli Sanzambe un grand merci aussi na bato ba tibena ko la émission le rôle Debsela Poutine, Déborah. Un grand merci à vous pour votre soutien, votre conseil à Bino.
et ça la peine bien. Quand même aussi à les trio d'affaires, boss Roni Malunama, boss Jeking Malunama, ainsi que boss Yannick Malunama, bato moko bien faimo toko ba ebi pena bonzambe bango ne bebida basimi pena bana na bango ndenge ça la grand merci aussi à notre sponsor, mon sponsor privé, mon frère Charlie Wayungu. Il y a Maman Coco Matatima 001 € dans l'ombre. Barabi Moutaliaga dollar et là la té. Sans oublier aussi Papa Simon Foka, Stati à Paris, Massamo Moulongo Babi toujours main big en avant. Sans oublier aussi le pasteur, mon vieux pasteur, mauvais Derlin, pasteur sur la tiopena le bogo. Au moins, on a ma camoufle, sans oublier aussi ma grande sœur Lana, ma grande sœur Clarisse, Bayaya Moro, en tout cas, il y a aussi à mon frère Trésor Loutona, l'homme à 500 000, il y a maman Laetitia Kanolo, la famille Kanolo Mobimba, la Binato, Watakine fait 4 la Bino déjà, ma camoufle des Alaga. Dans mon émission, partagez, s'abonner, liker, commenter, vous appelez ma lame donc. Est-ce que vous avez fait vrai dans la chaîne de Modina Makasi et puis sur podcast. On se retrouve à la prochaine numéro. Bye. Ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso mpona ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela